Okoeba. TV. Comportement, il y a Baja Oyo. Au Baja, on va dire que tu as kati, il y a entreprise. Voyou, il y a des cas. Nazui yango bakobenga bino bozela bakobenga bino boko répondre ocha munoko ndozo chaka boye lobaka yo lobaka kende ozaka ta entreprise zela na l'action koza entreprise okoyoka nano yokite okoyoka nano yokite okoyoka papa okoyoka moi et nous connaissons tout le monde bien. Okoyoka, okoyoka, non non quitter. Tenez. Voilà, on y va. Donc iboye bisanga iboye na mutuka na ngai bote ya fungola so eza ya bino boya kokota. Venez entrer. Venez entrer. Pour bino musana bino ko tracasser population, vous arrêtez les gens comme ça inutilement. Mutu asale lo otoye na libosa mutu kone. Bote mi libosa mutu kana infraction ni mona mutu kana. Quand est-ce qu'un policier a couru na mutuka ya mutu pour l'interpeller? Quand? Non, na tout niyo. Piéton ni na leka. Piéton ni. Quel piéton? Dans la jeunesse circulation moutoir. C'est comme ça que vous êtes en train de faire votre travail. Vous interpellez les gens comme ça, sans infraction. Vous comprenez? Boko Kananga une infraction à Sali. Là, je vous le dis, et je le répète, c'est pas comme ça. Nous sommes dans un pays de droit. Vous ne pouvez pas venir interpeller les gens inutilement comme ça. Là, je vous le dis. Vous comprenez? Papa, avec quelle infraction? La motif ni no bino c'est un document. Pour quel motif? Si vous avez un motif, je vous le donne. Ce que ça te fait ça te. Refus d'obtempérer, hein? Dans quel article? Vous pensez que ce pays vous appartient, vous? Le roi Batié Bino na Mboka, c'est pour faire de n'importe quoi. Kanga, Kanga! Kadogo! Kadogo! Kadogo Mondo Shinjire! Kadogo Mondo Shinjire! Hello! Baka Mandaro Voso Chamanda Baka! Hello! Hey! Hello! Nda Kadogo! Simba! Omola Nemese! Nabiro! Kadogo! Kadogo! Montant au Bozomona Azal lieutenant ya FARDC. Policier on a lipekana zangi pete metala ndenge azo compliqué. Tala ne bazo bombana. Ja kaseri ba pondi bino mo bomonaka. Benga capitaine. Benga capitaine. Benga capitaine. Benga. Benga capitaine. Hakaseri benga. Benga capitaine. Benga capitaine. On appelle l'homme dans le capitaine. La casserie, on a la main. La casserie. La casserie. Yo, ça c'est le téléphone encore.
Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Ibukasa ikatanga tosamana. Congo Central Kinshasa tosamana. Ekwata bandundu tosangana. Moswina mosangi biso nyasa. balingi kogene circulation makasi soki libango obeti na mutuka akinisi mutuka so bokanga ye akolinga te okanga ye par conséquent tozobengana bango na modele wana po batikala nzela ezala polele toza na besoin ya fluidité eloko toza yango bosenga awa osala kitoko Tant que ces renégats, Banyanga la Katawana, ezala te mutu pine toboti na katikati ya balabala aosala nini amema mutuka na mutu me atia yango pembeni boye oyo eza trakaseri oyo eza bulo te ce qui se passe, mambo hapa niko en direct, bamotard banafaa kublesse les motards, bapesa bafaa blesse motard, banafaa ndio kuvunja juu ya moto. C'est un peu ça, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Puis on mpitia boyolo. Moto boyake na kumpitia boyolo. Vraiment kini nenda mbaya, nikoishi huku. Watu wengi tena utafuta mafuta kwa normal. Faut wavunje, faut wafanya mambo. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Pas du tout arrive en tout cas non. Hola,
toza na kabasele ya leni mokumbi na eta ya ivresse ya makasi tala esika asukeli azoyeba kutu teke ya matiao tozozela intervention baya kolongola biso eloko yango awa parce que enjeu mosusu ya kolongola yango na minute oyo eza te ezocreye biso embouteillage à vous bakonzi. Oyokieleng ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains.